Mama beta na Swahili, Kweli kweli ba mama yangu ya Afriki dunia mzima tunasema hivi, mama Mwilu anashimama. Tutoshe buvivu chaque mercredi mama uko na ndeni ya kukende ko remercier mama Mwilu. Beba nyumba yako, beba batoto yako, wende mercredi kumaombi. Kama maombi naisha, tunajichanganishaka kukimvuka. Toende tukalilie mama Mwilu atupatie ukimya. Estere tu biso ba mama. Tolongola iloko wana ya bulembu. Mercredi eza lokola dimanche na biso ba mama. Tokoki ko toteka kate, tokendaka bilanga te, tosalaka misala ya makasi te. Mercredi bongisa makambo na yo nyonso mardi. Po mercredi toteka kate. Bongisa bana. Matana kimvuka mama Mwilu. Ti amen. Po mokolo wana mama Mwilu afongolaka buku na ye. Ayebaka mama nyonso posa na ye. Soki yo yete, okopa mwa mandenge nini? Batata na biso bakopa mwa mandenge nini? Na komba tata ya mwana pe tata Molimo Santu mbote mingi balanda radio television Kimbangis la rateki UK bipai nyonso bokutami ezalinga wabino maman Angel Afonso ya solo mokona lelo tozali awa na kati ya mboka ya Nkamba Yerusalem ya sika bipai wapi to yaki na tina ya mosala ya papa Simon Kimbangu tozali awa tozali komona plateau ndenge ezali kitoko ba mama Afriki oyo ezali émission na bino bokolingaka émission ya mercredi solution to bongo komona ba mama na biso bakotambusaka biso na kati na Afriki Nkamba Yerusalem ya sika sans plus tarder to yoka ba mama na biso mama mbote mama na ngai ya solo mama na ngai on se présenter comme nani musani osana kati ya ngomba ya papa Simon Kimbangu ya solo comme na ngai ezali mama Mbui Fabienne Kalambai nazali mama évangéliste ya nation ya Nkamba. Merci mingi maman Evangeliste Nation ya Nkamba, merci mingi maman. Na mopandi na nga na droite na ngai tozali bongo na mama na biso. Mama on se présenter comme nani euti wapi musani osaka na kati ya mbona papa Simon Kimbangu. Ya kombo na ngai mama Elena Mazela Mateus. Ya na kati ya ilanga ya tata Simon Kimbangu kiangani. Nazali bongo nazali mona ya jeteki mesikoyo naza pe isusu pona
directeur mpona présidente mpona kokamba bamama mama présidente ya afki na mboka nini mama uti ya mboka nini ya Kanfuma naza na kamba ebisele me na Kanfuma ok ofandi na mboka nini na Kanfuma ngai nautaki Allemagne na ye awa naza na mboka Angola me sikoyo nde naza awa na kamba mpona kosala tata Simone Kimbangu kiana mpona kokokisa bilakana. Merci mingi mama na ngai, merci mama Hélène toke na nsima bongo pa mama na biso mama Mbote mama ya sala mama osi présente opesa kombo na yo mosani osala kata ya papa Simone Kimbangu. Kombo na ngai mama Odette Mavakala nazali bongo moko ya bana JTK ya Paris Saint-Denis. Merci mingi bana Saint-Denis bazali awa, merci mama Odette. Voilà toke na mama na biso Mbote mama. Mbote mama. Oui mama na ngai osi présente kombo nani mama mosani osala lingomba papa Simone Kimbangu. Kombo na ngai mama Révérende Nsimba Kabemba. Nazali mama conseillère provinciale na kati ya Afki na province ya Kinshasa. Ya solo merci mingi mama Révérende yokani mama na ngai mama micro pa mama na biso. Mbote mama ngai kombo na ngai mama Mimi Mavakala. Oui. Nazali choriste na JTK Nyanga. Voilà, merci beaucoup vraiment bande kona biso balande ya radio télévision Kimbangisi bolimbisi mingi pambate bomoni biso tolati bamaneti na kati na émission na biso ezali pona ete moi makasi na Yerusalemi moi makasi toyebi ndenge bolingaka ba émission na bindo image za kitoko totandamaki na moi pona émission bokolingaka tondimi ba sacrifice pona ba émission dozo bino ba image yango toye kotandama na moi boye tolati maneti pona protection ya Miss bonne compréhension. Merci. D'accord, maman yokani, maman Mbote. Maman ospété comme le nani, maman nanga mosani osaka kata ya papa Simone Kimbangu. Kombo na ngai mama Lelonie Nzijane. Naza choriste ya Koriki. Pe nasalaka naza na groupe ya scoutisme. Kitoka yokani mama na ngai. Kuna na sima mama Mbote mama. Pesa komo na mama na ngai. Kombo na mama Mayinza, Kambangu Mayinza. Naza choriste na Koriki. D'accord maman, merci mingi. Maman Mbote mama. Mbote mama. Comment nani mama nanga mosana sala ya papa Simone Kimbangu? Mama Mbuta Pambo esi sala na yembaka na zama ajete. Oma ajete ki? Kitoko mama, yokani mama nanga yokani voilà to chamo lo yembo. O ezali African Kamba Yerusalem ya sikabi pa nyonso bayo to sali. Osala émission na biso ya mama lokumu. Mama Mwilu oye! Oye! Mama Mwilu oye! Oye! Soutien de l'église femme internationale. Mama Mwilu ngetu kemela. Kembo, alléluia. Mama Mwilu ngetu kemela. Kembo, alléluia. Kembo, sanisina. Kembo, zatukemela. Kembo, alléluia. Kembo, sanisina. Kembo, zatukemela. Kembo, alléluia. Mama, oye! Soutien de l'église femme internationale. Voilà, Mekedi solution. Voilà, tout ça, Kamba, Yerusalem, Yasika. Sans plus tarder, ok, bongo na mama na biso, mama ya solo. Makamunini, oyeli biso mukona lelo na bikambo etali Mekedi solution, mama lokumu. Tomoni bongo mama muluki awanga butungo, yazali kolela butungo. Eske ngai muluki awanga na kolonga. Pona nini mama mwilu azali komitu na bongo tango nyonso mama? Mabomboka ye mama. Ya solo mama na ngai natondi sami na isengo mingi na émission oyo ya mama Mwilu solution. Biso ba mama tokoloba kaka pona kolendisa ba mama pona mokolo ya mercredi. Mokolo ya mercredi zali mokolo ya biso mama tokoki ko négliger yango te. Mama oyo ayebi valeur ya mama Mwilu.
ayebi souffrance ya mama mulu na kati na mokili akoki konéglige mokolo ya mercredi te po biso bamama ntango mama mulu alongi mokili na bitumba oyo amonaki na mokili oyo asiportaki bapasi ya ndenge na ndenge esengeli biso bamama tokumisaka mama mwilu ntango mama mwilu alongi yango eza kado na biso bamama bapesi biso mama ya mokili mobimba ete tokumisaka mama mwilu mokolo ya mercredi basolution na biso ekeuti pa mama mwilu na yango bamama tozala na susi ya mama mwilu mpo na likambo etali mercredi solution tobandaka na nini biso bamama mercredi tobandaka na mabondeli de 10h à midi soki tosisi mabondeli na midi tokotaka na 3 conjugale ndenge nini tokoki koyeba koteya bamama ndenge nini tokoki koteya bilenge basi mpo na nini mabe eleki mingi kimia eza na mabala te bana basi bazali koyokela baboti te kasi yango tokimelaka ye bamama mwilu lokola ye alobaki na mokolo wana ete ngai mwilu botika ngai nakende pa ya tata nazala molobeli na bino nyonso bozali nango posa boluka ngai na mokolo ya mercredi nde yango bamama tosangana kati misika oyo mpona kotombola nanu misala ya mama mwilu Marie Kiawanga Nzitani azali mama principal azali mama aza na bakombo ebele tokumisaka mama mwilu yo mama yebaka oza na nyongo ya mama mwilu soki omonanaka na kimvuka ya mama mwilu te ezali nyongo soki omonanaka na beko te ezali nyongo na yango biso bamama ya nkamba na bamama na biso bauti na mikili ya poto tosangani awa mpona kotombola mama mwilu Marie Kiawanga Nzitani na misala na ye mbuma ya kitoko abimisi kati na biso bamama nde na yango bamama mokolo ya mercredi tokoki konéglige yango te ngai nakobeta sete na likambo nini bamama na ngai mokolo ya mercredi mama namonaka mokolo wana ezalaka sacré mpo na biso bamama biso ntango tosalaka mosala mama mwilu mercredi topesaka mama mwilu barapport meme bapresidente ya bakan meme bapresidente ya mokili mobimba tolakisaka mama mwilu biloko misato eloko ya liboso tokende topesaka badoléance na biso na mabondeli solution na biso eloko ya mibale ntango tokendaka na kimvuka tolakisaka mama mwilu misala ntango babengaka yo na kimbelekela boni akomona oyo atelemi nga naza na kimbelekela ya $200 oka mosusu nga naza na kimbelekela ya $100 seke tozali kolakisa mama mwilu misala na ye asepela ya misatu tokumisaka mama mwilu luyenge wana atalaka biloko misato wana na mabondeli na misala mpe kokumisa ye mama kimbangiste femme kimbangiste tolanda ndakisa ya mama mwilu femme sage ndenge totangaka na mokanda ya masese ete une femme sage bâtissa sa maison nde yango likambo tovandeli awa mwasi ya mayele atongaka ndako na ye moko na maboko na ye mwasi ya zoba ye moko abomaka ndako na ye na yango likambo tovandeli awa na mokolo ya lelo mercredi solution eza mpona une femme sage bâti sa maison ndenge mama atongaki ndako na ye likolo ya zelo te likolo ya mabanga ndako wana ntango mopepe yaki ndenge nini ekweya te mama mwilu akosamaki te pourquoi pas biso bamama ya lelo tokoki kolanda ndakisa mama mwilu bamama ezali pasi mama na yango likambo ya mama mwilu yango tovandeli awa ya solo mama yango tovandeli mwana mwini ofoni mokanda bomoi vema mama ezaleseko makasi oyo kotangela biso mwa passage kuna po epesa bamama mosusu makasi mama ya solo nasimbi mokanda ya tata nzambe oyo ekomami na makomi ya bule na tokotana na mokanda ya masese chapitre 14 na mulongwaka ya liboso wana tokende musika te mutu ya mukanda elobi boye mwasi ya mayele abongisaka libota na ye malamu kasi mwasi ya zoba abebisaka yango ye moko nasukeli kaka wana mama ya mama limbola na malamu papa te mwasi ya mayele abongisaka ndako na ye na maboko abongisaka ndako na ye kitoko kasi oyo mabe mwasi ya zoba abebisaka na maboko na ye moko mama meka na kolimbola malamu wana mama ya solo mama la ngai biso mama toza na pasi ya ndenge nini mingi na kati na verset biblique toki kopesa
mingi bayibi kotonga bandako na bango te mingi bazali kobuka ndako na bango ye moko abuki ndako na ye soki aza mama ya mayele atongi ndako na ye ndenge mama mwilu atongaki ndako na ye nini tozali komona awa une femme sage bâtit sa maison mama nyonso oyo alati liputa oyo alataka kitambala na mutu azaka na mokumba munene mama nde ageraka ndako mama nde ageraka tata mama nde ageraka bayalisa ayaka na ndako seki kilo nyonso ya ndako na mama na yango na verse touti kotanga oyo bamama na ngai ezali verse moko nasepelaka nango makasi po mama mwilu soki azalaki mama ya zoba mbele lingomba etelemi te mbele tofete 100 ans te soki lelo mokili eningani tokomi ke centenaire 100 ans ekoki c'est mama mwilu c'est mama mwilu soki mama mwilu asimbaki lingomba oyo te 30 ans de prison papa Simon Kimbangu na kati na boloko souffrance mama mwilu amonaki kobetama kolata bilamba ya malonga te kolia na pasi banvoi na misatu na pasi na yango tobengaka place une femme sage bâtit sa maison tomoni lingomba ndenge etelemi bino kuna na mikili ya poto momoni ke lingomba ndenge etelemi maman tozali komona une femme sage bâtit sa maison mama ya solo bino bokambaka africain kamba bokamba ba mama ya solo ndenge mukanda nzambe le bige une femme sage bâtit sa maison ya zo babebisa maboko ne moko est-ce que maman bote ya kamba mama papa te tozoma misala tata nzambe ozoya kosamosa tata nzambe kasi na ndako nozo bebisa mama est-ce que mate ba mama indika vraiment maman ya solo mama na ngai kopanda ngai mama nazali liboso na bino mama mwilu ayebi ndenge atambwisaka biso bamama soki oza na mission na kati na lingomba oyo mama mwilu akotambwisa yo atako ozaki na nyamu akolongola na makambo nyonso anazongiso na nzela ngai nayebaka te na kozala mama évangéliste biso nyonso makambo ya batrouble na ndako tozalaki na yango mais moment tozali komonaka eza kola mwa salite moko boye mwa bakali moko boye nge bebisa bafoye na biso toteyaka bamama ndenge nini mwasi akoki koyeba kobatela libota na ye ndenge nini mwasi akoki kobatela papa nga nateyaka nalobaki na bamama na biso ya nkamba na mokolo ya mercredi nalobi biso bamama bapapa baza lokola bana mike bisika tomemaka mwana na biso ya liboso na kati na motema na biso nabota mwana liboso kinga nde bisika totiaka tata na kati na motema ali tata akomi lokola mwana liboso bana bakomi lokola bana ya mibale bisika ya oyo bolingo ya mwana liboso lisiko totia tata po tosokolaka bilamba ya bana tosokola bilamba ya batata tolambelaka bana tolambelaka tata elmo tosokolaka pe tata mai mama mwilo tosokolaka makolo bamama tonika kokata manzaka kobongisa bien otie makolo na mai ya papa ozosokole makolo vraiment donc otie na kata vraiment lokola papa ozolonga basalite nyonso tolongolaka mama lokola batata ya biso awa na nkamba batambolaka makolo ngulu akoki kovanda na nkamba awa moi mobima azaka na nkamba soseti na makolo eza te ngai nasi nabengwisi mbeto na ngai ntango papa azoya na bapoussière wana wana tolera mata na mbeto eza te mieke nabongisa makolo ya papa nazwa mwa glycéline napakola o badra ebeba te ya sema mwilo ye merci maman tozongela yo mama merci mingi mama ya solo tolandi mama ndenge auti koso mama évangéliste ndenge alobi awa mama olobi nini ya likambo oyo mama une femme sage bâtit sa maison olobi nini mama ya biso bamama tolobi boye mama nde azalaka porte mama azali porte ya ndako ndenge batie porte ndenge basala fondation ya ndako batongi mama azalaka porte po salite uta libanda ya kokota na kati ya ndako soki mama atelemi aza porte soki akangi porte mwa ekota eza te mama mwilu alakisi biso enseigné biso mingi na makambo ebele soki tokolanda ndakisa ya mama mwilu yango nde ekosunga biso po biso moko nde tozali ba cause ya nyonso po mobali ntango abimisi mbongo na ye aye kobala mwasi ntango akotia mwasi wana ndako yo moko mwasi ntango oya kokota libala eske basenyaki yo te na mama na yo il faut bateya yo ndenge nokoki kovanda na mobali il faut bateya yo ndenge nini okoki kobatela libota na yo
alors mama mwilu alakisi biso biloko wana po papa akendaka mama atikalaka ye moko na bana soki abokolaka bana lelo malamu te nde lelo pe toza na bapapa te mais soki bapapa mama mwilu akufaki bapapa basalani batikalaki ezali grâce ya mama mwilu po mama nde mutu akangaka libondeli na kati ya ndako akangaka porte ya ndako na ye biso nyonso tobandaki kosala ya mabe mais ntango toye kokota na lingomba ya papa molimo santu toye koyebake mama mwilu nde mutu aza en tête isengeli tosala nini tolanda ndakisa wana po biso nyonso tochange tosala nini toyeba kotonga bandako na biso toyeba kokanga baporte ya ndako mama mwilu abetaki ngonga na ntango ekokelaki biso mpe tozala ndakisa na ye ya koyeba ngonga nini okoki kokanga porte na yo ngonga nini okotia bagarde fou ke mabe e attendre yo te elanda yo te na bana pe te donc oyo nga nakokaki koloba biso tozolandaka ndakisa ya mama mwilu po totonga mabota na biso bafoye na biso eyokani mama mwilu oye male baba mama na biso ya solo malbomboka yo une femme sage bâtit sa maison oyo azoba conséquence nini eyaka mwasi azoba conséquence oyo eyaka na mwasi azoba ye ndako opanzaka ndako na ye ye moko na maboko na ye ntango oyo biso bandimi bana ya mama mwilu ntango baye kopesela yo mbongo bazwi yo na libala esengeli opesa lokumu ya mama mwilu mpo mama évangéliste alobi na kivuka ya mercredi toza wana mpona kosala misala kosala mabondeli mpe kokumisa mama mwilu tokokumisa ye kaka na basilogan te na ezaleli na biso pamba te ntango tokolataka molato na biso ya vert blanc bato bakobelela biso mama mwilu na ndenge nyonso tu biso nyonso tokoma bamwilu bamwilu ya mikie bamwilu ya mikolo yango wana bamama na biso bazali wana mpona koencadre biso so tozalaki na pasi kasi tokobenga kaka bamama oyo baza na bolembu totelema na kivuka ya mama mwilu pamba te tokozwa makambo ebele bamabala ezozwa baproblème toyoki mama journaliste alobi awa walika moko ya motuya kaka na ntina ya libala bato bazali kokotela yango lifelo toyebaka yango te tobebisi bandako na biso na bafiere na biso na balolendo na biso na impoltesse na biso na minoko na biso mabe à propos par rapport ya mibali na biso yango wana mama mwilu azoseka biso fo tozala na respect oyo akolisaki batata voila kati na yango atikaki bango ye akendaki kasi eloko wana atiaki kati ya batata voila yango wana etombwanaki ti lelo nde tozomona lingomba ezali boye donc mama aza base yango wana il faut ezwaka mateya ntango nyonso tu ere moko okoki kozala na kolema ma ntango ozokende kivuka ozokoyoka oyo bamama baza kopesa nde ezopesa makasi ezopesa mpe mayele mpona koencadre mabota na biso oyo nazalaki na yango wana voilà merci mama eyokani mama révérende mama na kombo ya tata mwana pe molimo santu nakanisi bamama na ngai tosili kolanda ndenge baninga mosusu basili koloba na 21 mama mwilu na ntango bazalaki na libala na ye na papa simoki mbangu ntango bazala kosolola na nkolo yesu kristo atuni ye yo bosololaka ne nani ye alobi te nkolo aza kopesa ngai mosala alobi o papa ndima nakopesa yo maboko koloba wana alobaki ezalaki ete bolingo ezalaki entre ye na papa kati na foyer na bango bazalaki na bomoko yango wana alobaki na ye ete ndima ngai mo nakopesa yo maboko totala bafoyer na biso mosusu tata mama bamama kimbangiste surtout biso yango toza koloba tolanda ndakisa ya mama mwilu mpona ntango andimaka azalaka sur mpe ezaleli etamboli ya mama mwilu teke bomwana na ye atambolaka malamu azalaka na bolamu na ndako na mama bateyaka malamu tozalaka lokola nde balobaka ete nzete etenga bomwana te mama kimbangiste ezala ndakisa mama mwilu ata pasi na ye ata konyokama na ye ata mokolo moko atengamaka te akendaka ni gauche ni à droite te lera asimbaka mosala na ye asimbaka bamama mercredi solution ya solo toyoki yango tolobi yango nde tokokenda na mayanga na biso bakoteyaka na biso mais zala na mwa base notion de base oyo oza nango na ntango ozokende koyoka na ntango bakisi wana okomona okei liboso mais yo soki oza kaka sasala ti ntango ozali kokende ata baza koloba ozolekisa lokola mai ndenge eza koleka na mokongo ya libata mais bamama kimbangiste tozala bongo te nakala
bitambala babakolata kaka so bamoni na kitambala ete mama mulu mama mulu mais siko bitambala eza kolatama na mangomba nyonso mais ngai no tolati vert blanc na tina nini na komatisa lokumu ya mama mwilu mpe lokumu ya église kimbangiste na yango tozala vraiment bamama ndakisa totala bandako na biso mama ozala wapi na mikili ya poto na bamboka na bazamba mwasi azali kaka mwasi il faut ozala toujours soumis envers mobali na yo po mama mwilu amikitisaka yango wana nzambe atomboli ye lelo akomi mama ya lokumu kasi yo soko olobi ngai lokwa nazali mama songolo pakala devant papa eloko te wana mama mwilu akosepela na yo te que ça soit grade na yo ebongi tozala bamama akomikitisa bizaleli ya malamu wana na tango po okende mercredi solution na tango opesa problème na yo solution pe kozwama na ndako na yo na libota na yo na libala na yo pe lingomba ekokende liboso bamama nakanisi mingi na koloba ezali te toyoki mokana masese ndenge elobi na biso soko ozali mwasi ya zoba okobuka ndako na moko na bizaleli to changer comportement po ete mercredi solution ekokopesa biso solution ya solo na silisi na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Merci maman. Maman mwilu solution, maman mwilu solution. Ndeka tozokoloba ete maman mwilu azali femme exemplaire. Surtout pour na biso bakimbangiste. Toyebi te maman nyonso akimbangiste soki alati vert blanc ekabili esika bakimbangiste bazali te babengaka ye kaka maman mwilu. Seke biso nyonso tozali bamama mwilu. Maman mwilu azali na exemple ya malamu. Maman mwilu azali na boye. Siko bana bamama oboyoki bapesi ba conseil awa menga eloko na kobakisa bamama tozala na boyambi eloko wana biso bandimi te tobosanaka yango mama mwilu azalaki na boyambi makasi ata azalaki na ye nango te ata mai oyo ya pamba moto aye okopropose ata kopesa biso bamama toza na kokaba te surtout biso bamama libala surtout na basemeki tokabaka te eloko ya kokaba pena toza na yango te bizaleli tozoloba bizaleli soki tolobi kaka tolanda bizaleli ya mama mwilu en tout cas tokozala malamu po mama mwilu alakisaki biso nyonso ezali eloko moko te oyo ezali kozanga epai ya mama mwilu soki olandi kaka bizaleli ya mama mwilu okozala mama moko exemplaire nde tokotombola lisusu kombo oyo ya mama mwilu oyo ngai azalaki naona abakisa yango wana namoni mama biso pesa nano mwa likambo kitoko bamama basi ya mayele donc oyo abombaka ndako na ye mama mwilu aza femme sage oyo azali kobunda butu moyo esenga mwilu na kolonga komona na mama mwilu boye mama na ngai aloba nano conseil ni okopesa na bamama na yo mama baloba mboka yo mama ngai naza na makambo ebele te ya koloba biso bamama nyonso esengeli tozala na mayele mpona kolanda ndenge mama na biso mama mwilu azalaki kosala mosala malamu nyonso ezalaki koleka na malamu yango ilfo mayele ezala na biso bamama nyonso tolanda ndakisa ya mama mwilu mpo tolonga bitumba mpo soki tolandi te nde tokobika te yango naza na makambo ebele te ya koyebisa biso bamama tolanda kaka ndenge lutambe ya mama mwilu po tozala bana ya mayele vala vraiment na kati ya kamba elusele mesika awa na kati na payote mama payote mama payote bamama ya mokili mobima mama payote totonga mama misala tosalaka misala monene tosala yango oyo mama mwilu nzembo oyo biso banzembo tosala inspiré mama boyebi yango no nzembo elobaka ete saluki nene kisidi yeno luzola na bana bame kaludini komulu falame ngele fina masedino pasi wazengo ka luzola na bana bame ngele fina masedino bela keno yekululo mbela makondolo lunga mulangenda bana bane pasi bozengo wazengo ka baba ma oye yalo
bino saka tanzembo wana kumba munene tika na bino musala munene tika na bino bolingana bozala bolingo mbeko pe misala mama mwilu ya solo aza femme moko batante aza mwasi ya lokumu mama ya soto comme vraiment na suka ya mission na biso mama maloba topesi epai na yo maloba suka topesi epai na yo pamba te vraiment ngonga ezali ngonga mama pesa na conseil na mama oyo balandi so kuna lelo poto sisa na biso. Merci na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu conseil na kopesa na ba mama ya mabala ba mama ya afiki biso ba mama tolandandakisa ya mama mwilu soki mama mwilu akangaki motema mpona kozela likambo ya mutuya oyo ekotambwisa mokili mobimba twai tokoma boye te conseil na ba mama ba jeune mama ba jeune mama mingi bakosi tourner na ba foyer ya bato yango biso ba mama mutu tozobeta sete biso toza ba mama ya mibeko mubeko batangelaka mokolo na mokolo ezali kokebisa biso tolandandakisa mama mwilu po ete ya sepelisa biso likambo moko na koloba kaka ya biso ba mama ba jeune mama tolonga na ba réseaux sociaux eza malamu ba telefone eza malamu kasi ezali kokosa bato na lifelo pona nini tokomi kotala ba filme oyo esengeli biso ba mama kotala yango te ba mama bakomi na ba filme moko ya mabe na kati na ba telefone ba filme wana okomona biso ale okomi siko na esprit mususu oyo ebandi kokimisa molimo ya Nzambe